Mokili mobimba boza kotala ngai naza na Kinshasa te, nazali nde na Brazzaville. Nakoki koya Brazzaville te soki olobeli likambo ya Fondation Priva Frédéric Ndekete. Nazwa opportunité ya accompagner président ya fondation na ba activité ebele. Kasi fondation ezali eloko moko très important. Fondation eleki na ba parti politique. Batumsu ba valeur à fondation te. Tant mutalo ba Fondation Priva Frédéric Ndeke rien que fondation à Pamba et que ça la lobbying eloko mo ya makasi mboka peut changer. Pe mboka peut zuba solution ebele. Yango wana na boy koloba au conditionnel na ekotala mwana mboka Priva Frédéric Ndeke oyo azali président ya fondation oyo ezwa kombo na ye. Kasi ye moko ali président mais fondation eza vaste oyo eza kosala mosala monene na mboka oyo bapandisango ezala ya Kinshasa ezala ya Brazzaville ezala ya Mindele batiaka lisu na fondation wana babike te fondation pe ekozwa solution na makambo mwa mingi yango toye mwana mboka Priva Frédéric Ndeke accordé biso quand même chance ya kosolo na ye na cadre intérêt général. Intérêt général, il y a fondation, pour fondation ezali internationale. Fondation Priva Frédéric Ndeke exacte ya ba congolais te, eza ba congolais te. Eza ya mokili mobimba. Pour makambo oyo salaka eleki na ndenge mabete eleki na ba oyo ba parti politique musu ba salaka na bande konyoso o bazana objectif moko ciblé pour na refléter population. Moi na mboka Priva Frédéric Ndeke bonne santé. Bon, santé nanga malamu kaka ndenge ozo mona naza bien nzamba zo sala makasi naza zo pesa makasi naza bien voilà nanga pena ngolonga no pe ba mona o parfois yete o mutu mususu po bakashi ne webe meribiso bakobele o te wana yete o pena Priva Frédéric Ndeke na bango yeye alobi santé eza malamu nzamba zo sala kaka toza bien. Moi, mboka na ngino toba na question liboso Fondation Priva Frédéric Ndeke est géré ba membre ndenge et puis et ça là ki nini na temps oyo ya ba période ba Covid oyo et baby si mokile ningi si mokili mobimba yango tongi toyeba nini oyo Fondation Priva Frédéric Ndeke et ça là ki na ba période ya Covid pour na yoraki ke Covid 0. Il y a biso fondation basala kini. Oui, na kanisi te mbula matadi ya ekolo na biso ezwaki mibeko pona to protéger ba population na biso na Covid. Biso lokola tozali ONG, organisation non gouvernementale, la société civile, tozali pe ko accompagner gouvernement na kati ya mikano oyo gouvernement azali kozwa pona bolamu ya population parce que fondation basala kango pona kosunga population yango wana lokolo opozenga mutuna na koyeba na kati ya makambo ya Covid to salaki nini na kanisi te bilili ezali biso toza fondation oyo toza kosala makambo oyo leka ba frontière mais spécifiquement na Congo bandeko bamonaki biso ndenge tokendaki na hôpital pédiatrique Marien Ngouabi topesi nano ba équipement ou ezalaki kozanga na l'hôpital wana ezala ba matela to ba équipement misusu ya technique topesaki na likolo na ngo toyaki kokaba ba masque ba gel na biloko nyonso oyo ekokaki ko observer ba mesure barrière tosali na hôpital pédiatrique tosali pe na kati ya engumba ya Brazzaville tosalaki carnaval oyo ezalaki kokabola bato ba masque ezalaki pe kokabola bato ba gel pona ko se protéger contre Covid. Tosuki kaka wana te tozape na ba mboka misusu esengaki biso aide. Totindaki na président ya conseil ya Cuvette na district ya Cuvette na président ya conseil départemental totindaki pe lo ya ba masque important pona akabola na bato ya ville ya Owando pona ba se protéger contre Covid. Totindaki pe lo ba masque na mboka ya Oyo na maire ya ville wana pona apesa bato ba se protéger. Tokabaki ba masque na ba association
au bazali affilié na fondation privée Frédéric Ndeke to pesaki ba lo pour que chaque membre de l'association wana azala na ba masque ou akoki ko se protéger la même chose to salaki na baninga ya ba association affiliée bo bazala kana Pointe Noire tala contribution na biso o to sali pona kobunda et songo na o babenge COVID-19. Na mois de mars awa mwana mboka privé Frédéric Ndeke mubangi na activité et salam qui ba conférence na ba mama et puis au remeta qui maputa na ba mama o déjà au mesala ko sala ya ngo déjà na ebité ezala qui oui ko résumer les biso ndengini parce que ba mama ba se plaît makasi mois de mars ezala qui malamu po fondation ezala qui vraiment au rendez-vous. Il faut toyeba que fondation na biso ezana ba activité permanente na ba activité autolubenka ponctuelle, c'est-à-dire que tozana ba activité chaque année ezali na kati ya projet d'activité, programme d'activité autobengi feuille de route. Ezana ba activité o ezali koyela biso parce que likambo eyi catastrophe moko boye na kati ya mboka tokozala absenter toza ko intervenir omoni lokola covid wana eza activité eza na kati ya feuille de route parce que toyeba teti covid ekoyaka mais chaque année ezalaka na 8 mars activité ya 8 mars epa na biso eza activité o eza na kati ya feuille de route. Chaque 8 mars to créa fondation en 2007 fondation eza na 15 ans lelo to salaka conférence débat pona koyebisa na ba mama pona nini to koma na journée à 8 mars yami balé to doaka intervenant pona thème national oyo ba retenir na mboka thème national to bengaka et puis thème international à niveau ya mokili mobimba ba retenir quel thème to doaka ba exposant pona to expliquer ba mama otangi maputa parce que il faut pas to assimiler journée à 8 mars kaka na liputa mais journée à 8 mars pe koki ko sala masoli puta te donc soki to silisi misala wana nyoso to suka kaka na kopesa ba mama baliputa ba maputa yango wana bomonaki to sala yango na cadre ya exécution ya feuille de route na biso ya année 2022 ndenge to mesana kosala. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fondation privée Frédéric Ndeke a choisi la fin du mois de mars, mois dédié à la femme, pour commémorer la lutte que mène cette dernière pour son émancipation. Ce 30 mars, en effet, cette fondation a réuni 27 associations affiliées à elle, question de jouer sa partition dans le processus de rétablissement de la femme dans ses droits qui seraient confisqués par l'homme. Il n'y a jamais de victime sans bourreau. Oui, si la femme est victime de la discrimination, victime de la violence dans toutes ses formes, c'est de la faute des hommes que nous sommes. C'est pour dire que notre implication est de mise pour corriger ses faiblesses, corriger cet esprit de supériorité, bref, tout corriger. Bien que la journée ou le mois de la femme n'est pas symbolisé par le pagne, mais celui-ci est considéré au Congo comme l'image d'une femme battante, d'une femme fière de ce qu'elle soit vraiment une femme. C'est dans ce contexte que la fondation privée Frédéric Ndeke a fait don des pagnes à chacune des 27 associations qui forment un grand réseau d'entente avec cette fondation qui a pour devise « Toujours les salici, tous pour un pour tous ». Nangina soki la sous-question parce que ngana to sala mo émission moi kala et ça fait depuis 2016. Nalingi o expliquer sur ba to concernant logo ya fondation. Tout le monde a logo ya fondation mbinga moko likolo on to moko na se. Po ba logo ngo pe et comment la signification nango. Ba mama o ba hôtel biso na fin fond. Ba pour comprendre il faut quand même ba yebaka. Ya on a rappelé mutu na logo. Ah d'accord. Logo nyonso frise à la symbole. Il faut elobaka par rapport na makambo structure wana ezali ko sala. Devise na biso ezali un pour tous, tous pour un. Toujours lisalisi. Un pour tous, tous pour un, toujours lisalisi. Donc ça veut dire que il faut boyeba ke tozanani na kati ya boyokani na kati ya bomoko. Ce qui oza na kati ya bomoko okoki ko ndima ndeko na yo a souffrir te. Après tolobi toujours lisalisi, c'est-à-dire na kati ya bomoko wana il faut to
salisana mais bomoni mbinga wana aza na likolo mais atelemi te azali kobenda oyo aza na se mpo na amata na niveau ya azali eza symbole ezali kolakisa ke soki oza na possibilité ya makoki omoni moto moninga moto lokola yo aza na bozangi il faut yo osala effort obenda ye omema ye esika yo ozali mpona ye pe vi na ye ebonga. Donc logo na biso eza très significatif. Voilà moto ambinga aza na likolo amoni ke moto wana aza na se aza na makasi ya komata na likolo ye moko te asimbie na liboko aza kobenda ye mpona attracter asunga ye. Donc ezo symboliser assistance permanente eza ko symboliser lisalisi oyo tozali kopesa na bato. Tala signification ya logo na biso. Toza ko considérer toujours ba image eza vraiment ebelé bo tala ba image ba condensé peut-être tozo solaboé ba illustration et puis to tcha ba élément ebelé parce que na féliciter président fondation parce que côté visibilité na archive en tout cas wane go zangate parce que TV za radio te TV za radio te mon mboka privé Frédéric Ndeke tant on a en 2016 fondation panzana qui vraiment mingi te tobetaka no tourna moi oyo nini na minute où tobetaka oyo oando na olombo et puis siko na minute fondation ezana bamboka nini po mutu bakwe nyonso ezana soif ya koyamba fondation tongi toyeba nano siko tokone bakwe nini oyebi ke ochi kolobate fondation et l'équipe de parti politique. L'assistance multiforme aux personnes vulnérables a été une tâche permanente pour la Fondation privée Frédéric Ndeke, avec à la clé l'achat des médicaments, la remise des fonds de commerce aux veuves et filles mères, la dotation des layettes et autres articles de maternité. Merci à la Fondation privée Ndeke pour ses dons. À Monsieur le Président fondateur, je lui dis merci du fond de mon cœur et ça nous va vraiment droit au cœur pour ce geste. Ezako chrétien mototé ba parti politique ebele o eza na mboka na biso soko oluki kutu ba siège na bango na ba région ezalaka te ezate baza peut-être mi balé ou mi sato soki tembe kende ko tuna bango ba siège na bino na ba région eza wapi. Deuxième chose na mboko ba fondation eza pe ebele oza journaliste tuna pe baninga na biso ba collègue ya ba fondation na bango na ba région ba siège eza wapi. Donc il faut quand même bo pesa ka biso mokako so ndenge tozali ko sala ba fondation mingi eza basé na Brazzaville. Fondation na biso na moment o tozali koloba olobi ke na 2016 o accompagner ke biso to fongola ki siège na biso na Owando na Oyo na Olombo pe na Itumbi. Depuis 2016 na lelo ozo tuna to bakisi nini ba siège na biso eza pona ko sala politique te ba siège na biso nyos eza la ka ba centre de formation pona to pesa bana misala soki bazui mosala to pesi bango bisaleli pona ba banda ko sala mosala o ba yekoli. Lelo toza na Dolizi, lelo toza na Sibiti. L'ouverture des nouveaux centres de formation des jeunes dans les filières suivantes: coupe et couture, coiffure et esthétique, conduite automobile et l'informatique, à Dolizi dans le département du Niari et à Sibiti dans le département de la Lékoumou. La joie des bénéficiaires. C'est une grande joie pour nous, population de Dolizi, d'avoir un grand centre de métier. Lelo tozali en négociation na ba travaux na Pointe-Noire pe na Madingo. Donc eza pona koloba ke tableau ya déploiement na biso na mokola lelo eza même tableau ya 2016 te. Okene na Sibiti komona siège na biso na centre de formation, okene na Dolizi komona siège na biso na centre de formation et na mikolo koya okene na Madingu, okene na Pointe-Noire okomona siège na centre de formation. TV eza radio te mais lelo to ali susu kaka na TV te. Moto nyonso a continuer ka na YouTube a frapper kaka Fondation privée Ndeke makamo nyonso nazo loba ekobima nango. Kene na Google frapper noka Fondation privée Frédéric Ndeke nyonso ekobima. Donc fondation en tout cas pona ngai
nakanisi moke tozali kopanzana na kati ya ba département mboka na biso. Donc il faut quand même bato ba nzima mosala tozali kosala parce que eza rare. Tout le monde a fondation Elongwe Brazzaville, il faut na Madingu, il faut na Sibiti, il faut na Oyo, il faut na Ouando, eza rare. Tout ça lango parce que fondation na biso eza à caractère national. Merci beaucoup mon amboka privé Frédéric Ndeke, bande kwa diaspora belba otuna parce que nazalaki na Dubaï, nazalaki na Paris, aki na Las Vegas, balobi ozalaka pétrole libanda ya mboka na cadre ya intérêt général ya kolinga mboka parce que photo le bango malamu privé Frédéric Ndeke komi lokola kombono komi lokola patrimoine mais tango bimaka na compte ya mboka na compte ya mairie oyo osimba bendele osala fierté parmi ba maire ya mboka oyo osala fierté ya tata mokonzi ekolo oza ko défendre et puis ozo bakisa un plus na kati ya mboka Congo. Fondation ba olilango na niveau ya diaspora. Il y a des gens au ba mono na libanda bolinga ba accompagner yo. Ndé na lobi en introduction nga ya fondation Ecomi international. Na sens ba lobbying au salara ba donc ko sunga batu lisungi toujours na mwa moke oyo ya ba cotisation ya ba membre na oya yo muke oyo yo zwaka kasi bandeko o ba libanda ya mboka ba otuna comment vous contacter et puis stratégie lobbying ni oyo ko sala mapo lelo fondation pe e comme na ba représentation na niveau ya monde na niveau international nini ko répondre bandeko ya diaspora oyo en tout cas ba bengenga po ba encourager pour lelo ndenge to comme monde évolue na internet mundela omona ndela omona mais nano senga mbongo ba mindele te nano komate lettre moko boye ozwa don libanda ya mboka esuka kaka awa na ba 500 francs 1000 francs ba cotisation ba membre na oyo muke oyo yozwa na libenga na yo na compte ya musala na yo oyo l'état. Oui, effectivement, il faut pas tout ça la démagogie. Omoni lokola na tangelio bisika o fondation epikami na mukolo ya lelo eza jeté ba centre wana to futaka ba loyer bipa na biso eza bipa mi balé o misato eza ya biso moko to somba pe to tonga ba encadreur wana to futaka bango. Donc toto sala makambo na ndenge ke taba aliaka na molaya asinga na ye tokoki kosala makambo na aventure te na poto totiaka bureau soko koti na internet oluki fondation privée Frédéric Ndeke okomona na la fin toi na site web na biso okomona ba représentant na biso toi na représentation jusque là kaka moko ya zone Europe eza monsieur Akwala Octave Noël ye aza ko représenter fondation na niveau Europe azana motaza ko secondé na niveau à communication et affaires sociales eza monsieur Nzondo Urbain bango wana eza bana ya poto bo bayebi bato na bayebiki baza bana ya poto et bango ne bato bazo landela makambo ya fondation na niveau ya poto bango ne bato baza kozwa nyonso masengi o bato bana ngo na niveau ya poto. Donc bato wana ba contact na bango ya na niveau ya ba site wana na tangeli bino boko retrouver bango tala lelo niveau de fondation eza toza na représentation niveau Europe nyonso mais bato batang na tangeli bavanda na France mais bazana compétence na ba pays nyonso européen. Voilà. Merci nasi bandeko États-Unis bo tunaki donc soko bengi bandeko o baza na France boko zwa penza information nyonso et puis nabi ke boza na posa botinda ba don mais na ba fondation crédible fondation privée Frédéric Ndeke ezali parmi ba fondation crédible na mboka oyo en tout cas banda ko sunga soki nzamba compter ba kota lola mais en tout cas privé Frédéric Ndeke fa kota lola mutali boso pour aza ko incarner tata mokonzi mais na muke oyo zwaka aliera na batu aliera vraiment na batu au sentir que bana ba rotanga ba mususu ba jeune o ba yimba kota ba kuluna ba kozala redresser grâce à fondation privée Frédéric Ndeke ndeko na biso o ba pe na balabala
bayaka pe auto école. Na remercie vraiment, merci na mokonzi. Journaliste du centre d'Oyo, dans le département de la Cuvette. La ville d'Oyo, par ma voix, vous exprime sa gratitude pour les multiples activités et actions menées par votre association, Monsieur Priva Frédéric Ndeke. Alors, mon amboka programme il y a activité tikali les années parce que na que kala mingité aux en réunion mo rencontre il y a association nion sona ba mutuelle aux ezali vraiment affilié na kata fondation. Oui, na utayi koloba ke biso to sala kamakambo na coup de tête té toza vraiment na feuille de route à chaque année. Depuis année bandi to sali conseil d'administration na biso. Conseil d'administration yali instance où est décidé que pour na ba activité otoko sala na année wana activité na biso yali boso auto sali. Activité ami balé to sali formation to bimisi bana yali boso to bimisi 2 fois plutôt bana na formation ya auto école na mboka Dolizi pe na mboka Sibiti. Activité ami sato to uti ko salande activité ya 8 mars. Wana ba activité o esalami na feuille de route na biso ya 2022. Mais na kati wana nini etikali. Toza na bana ya centre ya formation d'Oyo bazo basilisi bakobima na mwa ya mais toza na bana ya centre de formation ya Dolizi basilisi on coupe couture coiffure esthétique na informatique bakobima na mwa ya mais toza na bana o basilisi na Sibiti bakobima na mwa de mai toza na ouverture ya réouverture ya centre à Brazzaville na année 2022 toza na ouverture ya centre ya Madingu na ya Pointe-Noire toza na remise ya ba kit en fin d'année où epesaka rentrée scolaire ya octobre pour na topesa bana 100 élèves ya talanga na 100 ya arrondissement mosusu tosalaki déjà na Bakongo tosalaki déjà na Wende tosalaki déjà na Mfilu année o tokopona arrondissement mosusu parce que topesaka 200 bana élèves possibilité ba kende l'école bana o bazana ba famille ya 2 mini toza na transport ya ba candidat nyonso ya ba examen d'état na mboka Brazzaville ofele ba bus yo ofele wana eza na kati ya ba activité na biso otokosala année oyo toza pe na émulation scolaire oto récompensaka bana oyo batangaki malamu na depuis classe ya CP1 ti terminal donc na koki kotanga misala nyonso etikali te na tangi bino oyo quelques lignes ya misala oyo tosi tosali ya 2022 na oyo etikali kosalema pona année oyo ezali kosalama mfebo oyo bapeke toza na ba activité oyo dalobaki ayo eza ponctuel soki likambo moko boye yeli tosali ou bien ndeko moko akomi biso que quelque part bon na pesa yo exemple tovandi boyo no mwasi moko aboti bana misatu na makelekele kuna aza na pasi parce que papa asalaki la aide pona mwana moko wana ekoza dia na kati ya programme te après ba iko benga oh non musupa aboti na talangai donc wana eza ba activité oyo ya kaka selon ba circonstances donc na oyo ezalaka chaque année te osalaka nde o na tangi wana misusu pe ezali mais na koko tangela nyonso te mais tala quelques activités oyo to sali awa toza na mois ya avril. Je pense que déjà en avril, nous avons réalisé 3 activités et le programme nous avons déroulé en gros malamu nzamba couper sa makoki pour que to koki sa programme wana na suka ya mbula. Na niveau Kinshasa batu pe babengaki batunaki na Kinshasa représentant tiziko na noté pour oza meroyo ana succès na Kinshasa. Tina ba province ya Kinshasa. So kita pour faire ndeke. Na Kinshasa fondation pe ko fondati. Pour na Kinshasa pour ça leader oyambaka bato belé Kinshasa vous avez ba famille vous avez ba kana ebele et puis population ya Kinshasa ba mona makambo oyo salaka pour biso na Kinshasa na Brazzaville ezali mboka tata moko mama moko oyo kala mingi te awa mokonzi mboka Denis Sassou Nguesso na homologue na Fachi Beton bazoko yokana
kala mingi te nzela esala mapon esala sikoyo kolo bénéficiaire ezaka yo mundu ozoletela makambo na Kinshasa eloko eza te boyebi te nga naza nominé na Kinshasa naza na prix mwana mboka mpona baaction oyo tosalaki ya mutu na ngai Paulin Mukendi. Donc naza nominé tozwaki prix kuna na nyonso oyo tozali kosala à titre de reconnaissance eza mpona koloba ke oyo tozali kosala eyebani epi bato baza kolanda biso makambo ya représentation ndenge nautaki koloba ke tokoti ba région muke muke ba département ya mboka na biso tokoti zone Europe lelo nani tokoti Asie na Amérique te Kinshasa na Congo eza mboka moko Kinshasa na Brazzaville eza mboka moko RDC na Congo eza mokili moko tokoki kozala na Kinshasa na Brazzaville sa kozala na Kinshasa te eza likambo oyo tokoti yango na mesa parce que biso tokoma osolola na niveau ya conseil d'administration pour que ba décision euta na instance suprême et na kansite boyebi pete toza seule fondation oyo eza na conseil d'administration malgré que mebeko ezo senga il faut conseil d'administration ezala nazo pesa bino pe information que fondation privée Frédéric Ndeke toza retenu na Asbel moko na Kinshasa toza kosala Miss Indépendance na Kinshasa toutaki kozwa koma toza retenu comme membre à gérer et donc kala mingi te yo moko yebi indépendance à Kinshasa ezalaka le 30 juin ya RDC na 30 juin na balobi ke sengeli fondation privée Frédéric Ndeke eya ko participer na élection ya Miss Indépendance ezapi ONG monene mokolo la de Kamangwe ko salama na kotanga kombo et toza pe sponsor ya activité ya Miss Indépendance na Kinshasa. Donc c'est ça pour na koloba que toza kosala déjà en collaboration na ba ONG belé. Donc beaucoup mona biso na Kinshasa le 30 juin pour na activité wana nande ko na biso o apesi biso responsabilité tozala na équipe à membre à jury pe tozala l'un des sponsors ya activité wana to solo linaye to Jumi Kanda ngape nazalaki na Kinshasa tokutani naye to vandisi makambo tout to komozela kaka ba document officiel pour que to signer partenariat. Donc ça pona koloba ke tozo sala partout au bazali kobenga biso. Merci tokomi na suka kasi to yiko suki saboyete na mokonzi ya fondation sans pourtant tout na paix santé ya mairie na yo oza ko jouer parce que ozali li souper lito ya mokonzi ya mboka na talangai fondation ya li socle oui mais to yiko kabona boyete sans pourtant to yeba boni mairie ya talangai oyo opesa yango elengi mususu okomisa mairie ya talangai koleka ba mairie mususu oyo même ya mikili ya poto ba enviera pe ko ya otala mairie ya talangai. Effectivement nga naza maire ya talangai depuis 2008 lelo tokomi na bamvula zomi na misato bato nyonso bayebi na ba condition nini na banaki mosala na nga na mairie oyo e bayebi pe na bokasi ya mokonzi ekolo pe ya gouvernement mboka na biso ba condition nini toza na ngo ezopesa pe elengi ya mosala parfois ekoki ko retenir yo obosani lora okende ndako parce que ba condition o eza awa tokota pe ba mairie na poto donc match ezate donc ce qui na lobby 13 ans ngana koki komi juger te santé ya management nanga awa na mairie ya talangai bino boza ba journaliste na lingaka mingi botune na population bango baza kuna il faut bopesa bango micro bango nde ba opesa réponse mais na bandi que mokonzi ekolo akoki kotika moto 13 ans na tête ya mairie soki azali kosala eloko te donc nakanisi que na expérience sagesse oyo ezali na excellence président Denis Sassou Nguesso ti mokola walelo naza na tête ya mairie oyo seke eloko ezali
Et donc mais ekozala mieux bango population baloba binomo boyoka. Merci beaucoup. Na se rappeler l'air toyaka o lansaka opération moko ya ko sala bopeto na talangai. Talangai propre. Mutuna langina tuna par rapport à talangai propre. Lelo na ville ya Kinshasa, mwana mboka gouverneur Gentili Ngobila Mbaka asali opération Kinshasa bopeto. Oyebi gouverneur Gentili Ngobila toyebani na cadre ya ba affaire na biso moko boye parce que faut yeba quand même kaza azalaki nanu homme d'affaires avoir quota makambo ba gouverneur makambo politique asa yamba ngana bureau na ye ya Universal Security, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà, Universal Security. Donc toyebani na cadre ya business leur na monaki que ba PCA gouverneura ya Kinshasa na pesaki mokonjamboka mokakoswa parce que aza moto oyo azalaki déjà kosala mingi pona sécurité ya mboka Kinshasa pe makambo misusu. Oui, nga na époque na nga na salaki talangai propre ya saliki bopeto ezaka ka oyo likambo tolobi na lingala o tolobi na lopoto. Biso awa na talangai et puis nga lokola mutu na ye nazali ko encourager ye nazali pe ko beta ye maboko na ndenge azali ko tia bopeto na kati ya mboka Kinshasa to mona ka ba image eza facilité parce que gouverneur ou maire ya ville akoki ye moko ko tia bopeto te, il faut azala accompagner na population. Donc eloko na ko senga kaka population ba tia ye maboko pona misala wana ekende liboso. Oyebi tenga nazalaki ko sala ramassage des ordures mutuka yango wana moni eza kamonanga ezalaka radio te eza TV. Donc tozalaki kosala yango ofele tozalaka mpe kosala balayage tirage des caniveaux bino boyebi. Mais lelo en tant que maire chaque fois tokoma koagir parce que toza na équipe oyo tobengaka équipe moko ya intervention rapide ya propriété. Mais na misala ya mikolo nyonso eza misala oyo biso mairie ya Brazzaville à travers conseil départemental na municipal et puis sa concession à propriété à ville na société à Verda. Donc nous kotia bango parti de côté mais en tant que maire toko kozala absenté tokoma ko accompagner nde à Verda oyo azana lelo na misala ya propriété à ville ya Brazzaville à travers partenariat oyo la mairie na biso ya Brazzaville na gouvernement ba signé kena à Verda tala ndenge misala ya propriété ezali kosalama na kati ya mairie ya Talaka. Merci tokoli vraiment na suka mokili mobimba bostunaki ngai bosengaki ngai na ya kolukela bino mwana mboka ebafe oyo tobengaka ye azali l'homme social ye alingaka mpe moto azala na lobati ye alingaka makoma milinga te biso bapandisango mosala na biso po accompagner bato bazali kosala na intérêt général. Oyebi fondation priva Frédéric Ndeke lelo 15 ans kovandisa fondation 15 ans et puis epanzana esilone na bacoin nyonso ya république eza kwanga te na nguba te. Merci na tata mokonzi ekolo ndenge okomprenake rôle monene ya collaborateur na yo po aza kopunda na terrain na niveau politique mais na niveau social. Soko moni fondation privé Frédéric Ndeke olobi nzambe merci. Na roloba mingi te ba image eloba bozwa quelques condensés ya ba activité ya mvula oyo parce que surtout bandi ko tela bino ba activité ya 15 ans tia en tout cas émission de esili ou de esima ko te. Pour tout contact continue na YouTube na Google bobeti fondation privée Frédéric Ndeke nyonso eza na kati wana. Nyonso wana na ba contact nyonso ezala wana bino bato apoto bato bande kwa diaspora olingi osunga na mwa matériel o contacter kuna ekozala bina malamu mingi komi na suka message nino ko pesa na ba mama po oza jeune oza moto lingaka tombola jeunesse mais mutu na olala pa ba mama po lela ba mama mingi po ba mama nde bango nde babota yo bango nde
basala ke yo lelo okoma lelo moto. Il faut qu'on reconnaisse que le kola to vandi awa biso nyonso to bima na libumo ya mama. C'est pour cela que nga nazala na considération mingi na ba mama. En 2007 nga nazalaki candidat na ba élection législative ya ba députation. Candidature nanga à 80% ya ki soutenu na ba mama. Soki bomoni na kati ya fondation na ba mutuelle pe ba association bazali ko sala longo na ba na fondation 90% ezali ba mama. Parce que nayebi que soki ba mama te kaselelo biso to vandi boité. Et mama ayebi ko supporter douleur pendant 9 mois pour na abimisa biso na mokili. Lors to bimi to tambolaka te to lobaka te to liaka te esengela sala su makasi pour na pesa biso ba atuwa na nyonso. Donc yango wana omona kanga attachement particulier nazala nango na ba mama. Et na bato nyonso na likoki kaka ko rassurer bango ke bazala na elikia na biso. Makambo tozali ko sala ezali to lamukaki to lotindoto te. Ezali prédestiné. Ezali lokola kokokisa maenzamba tinda biso anase. Et donc tant que souffle de vie oya pesinga ezali bato bako sepela na mwa mokie o nazaka komona ko sunga bango. Wana on a koyebisa na population bazala toujours na elikia. Merci beaucoup na équipe technique Mobimba, directeur de programme, bozaba staff tu ya fondation na pesi bino mbote fondation privée Frédéric Ndeke na zongeli makambo na ngai ba image ba descente bana koyaka vie kaka ba voyage mais l'ingratitude est condamnable. Putango to ya ko sala musala excellence privée Frédéric Ndeke ba valeur ya journaliste. Na 5 pe na ba pandisa ngo to za la ba to ba parti prité. Botalaka banani bazo accompagner mokonzi mboka. Botala ba fondation nini ya solo oyo surtout longoli ba parti politique. Rien que fondation privée Frédéric Ndeke. Okoki ko bimisa ta 3-4 députés. Ata 4-5 députés, ata 10 kutu. Donc valeur à fondation oyo il faut boyeba yango nde yango to yaka pona ko zoba information pona ko élargir ko panza pe mokili mobimba. Tika kimia yankolo oyo privé Frédéric Ndeke bonne la chaque botu chaque tongo chaque poko pona intérêt ya kimia ya Congo et ezala mabote na bino. Bob malibana bo polémique. Merci. C'est la photo.